victoire avec les amis de Guy Luando, notre ministre. Baye kosala salongo, ministre ya aménagement et territoire. Baye kosala lelo salongo na ba point belé na ba point belé dans la ba image pour ça la victoire parce que na rond-point Ngaba to la partout de l'ona bango to la vraiment partout na bango na victoire rond-point Ngaba partout de bomo na kaka boye na la sabino vraiment salongo ezo salama to soit moi 2 ou 3 personnes salongo penza ezo salama parce que mboka fo boye mboka fo boye boye misala ezosalama misala komona bonjour misala ezosalama komona partout awa bato boyebi rond-point victoire boyebi bonjour bonjour papa Tomonio awa au lati t-shirt ya les amis de Guy Luando initiative au besoin ndenge nini pour lelo pour quitter sur le terrain pour meka kosa moi salon. Bon en tout cas tolingaki to soutenir pe action ya de konabiso Guy Luando en tout cas na volonté na mukie tozalaki nango tolingi to banana pour assainir centre culturel ya Place Victoire. Dans les lots de courage, que ma tâche pour se réunir, pour tomber comme ça, la moi, salon. Mais on promet dans les choses à venir, action un peu plus importante. Mais nous sommes dans le cadre de soutien par rapport à Leonabiso, sénateur, ministre Guy Luando. Structure au bino bozanango agel. Yemoko monsieur le ministre pe ayebi yango ou bino zaka bino moko ba jeune vous préférez bossa et loro moko ponaé. Non aza au courant, ça na statut na biso to présenter qui fait dernièrement ba lettre ba action déjà regroupement na biso et salamaka et ça mona 1 2 3 fois. En tout cas ayebi il est au courant et là vraiment to lingito accompagner to kendene liboso na ayebi. Pour accompagner quand à Kinshasa ou pour accompagner partout parce que Congo est un ministre azaka ministre ya capitale té azaka ministre ya partout Congo est un le tout monde comme ba problème union so ezali et ceux qui paient les amis de Guy Luando bomeko kitana goma et ça la biso pe bien pour accompagner partout au Ghana Kinshasa parce que boyebi Kinshasa c'est miroir il y a République démocratique du Congo. Oui exactement jusque là toza encore jeune. Mais en tout cas, comme on dit, le lobby n'a vraiment la volonté. Les lobbies, en tout cas, ceux qui te réunir, c'est qu'il faut. Pourquoi pas? Déjà, les Kangisa, déjà, moi, bien, Bilamba et tout ce qu'on veut. En tout cas, tu as la moi, Pauline Abisso, de manière à Abisso pour soutenir, en tout cas, déjà, on va vous présenter tout ça les jours à venir. Kangisi, déjà, ma cambrébélé. Et Kinshasa, et un miroir à RDC. En tout cas, AGL, lobby kuna ekobimba, ekokendebe musika. Et ça va soutenir le ministre Kakate, mais soutenir la personne de Guy Luando. Anthropophile qu'il est, souci à Zaranango ya Batu, biso pe tozanango. Et debi kende do kende boy, ekobimbe goya munene, Congo na biso tolingara mingi, ekokende liboso. Ok, merci. Ah non, là, ça vient de image, papa Luamboye yo. Toza penda sur la Place Victoire, bomoni Luambo maki a dit. Yeyo, Luambo, le grand maître, Yeyo, Bomoni Bandeko, Victoire et Lengarapo. Misal les eaux salama, Bomoni Bandeko, tous Bazali Banda Awa. Bazali Banda Awa, pour la Kobimisa Basalite la terrasse. Pour la Kobimisa Basalite la terrasse. Bomoni, oh, Nyos Bandeko ya. AGLM, les amis de Guy Luando. Les amis de Guy Luando, oh, nous sommes au monde. Les Bandeko, l'association, il y a notre ministre Guy Luando. Le va se décider, Baya Kobongisa Kinshasa, Bassa Moussala Kinshasa comme un Bopeto. Donc ceux qui vont faire plusieurs fois, et vont faire la biso bien, ils ont pour la journal de l'hôtel, ils ont pour la Kinshasa, Bomoni, Bazo Bimisa, Kuna Bamtous, Bakoti, Tina terrassé, Batalité que Baza jeune, Bakoti pour la République démocratique du Congo. Donc, il bien, puisque nous sommes Salango. Yango, tout ça, une victoire. Après, nous sommes dans un rond-point, pendant les penza, les commune est belé. Nous avons un rond-point.
Donc, on a 10 minutes après, on a rond-point tout à l'heure. Les amis de Guy Luando, ça partout le bas ça musala. Miso et Bembo, numéro na WhatsApp dans la page. Faut dans la page nanga au mona. Donc c'est comme ça au fait. C'est comme ça. Misa et ça mais ça pas ba milalité. Ba ba si be ba ça musala to mekano ko zo ba mamati. Moi de maman la face dans la caméra. Bonjour. Tout le monde a une victoire au Simbi Combo, au Zo Comba. Et là, on est poussé, bino boyati à boyo sa musa au bosa lelo. Au combat, ils ont bien. Au combat, ils ont bien. La pauvreté à Mboka. Donc, bino ba les amis de Guy Luando, vous préférez vous soutenir ministre na kosa la musala parce que. C'est la musala pour combat, pour quoi kamaï, pour tourner ici. Oh, bon, tourner pe ah. Ah bon, na moi boye na bakisi hein, kwa pour la bangungi. Na yebi bakisi. C'est pas bakisi pour la bangungi pour la désinfecter la canne. Aussi ça va pas. C'est parce que c'est ça mais quand même on va faire les sociétés ça dans les lopango bopeto namoni olatisha pa lopango bopeto nde boza awa ye moko monsieur ministre ayebi ke association oyo existaka eke bosa musala mpona ye to bosa ka pesa elengi nde ezalaka bakinois. Oui, ayebi déjà que la structure va vite existaka dès le premier jour ayebi yango et bosala boye il est au ok boyo omona bakisa bangungi donc baye na nyonso baye mpenza complet ata soki ekozala chaque samedi ekosala biso bien omoni bato baye kodesinfecte yango okozomona baye kodesinfecte bakanivo donc baza mpenza ebele eza place victoire bato mosusu bayaka kokanga bafoto mais emoi epe esali ata 10 jours ekombamaka te ntango ndeko moko yango place victoire bomoni ndeko mbopeto bazopangusa na kopangusa lelo awa soki ekobanda osala maboya ata chaque samedi ekozala bien parce que mpona bima kuna ozela na bima mpenza nabima mpenza bomona bandeko mibali nde bakiti na terase ngambe victoire telefone naokende deja mpona landa bamisusu oyo baza na bamosusu oyo baza na rond-point ngaba donc en attendant akoma rond-point ngaba nalakisa bino retourner victoire, rond-point victoire, pour comprendre là. Comment ça se passe comme ça avec les amis de Guy Luando. Ça se passe comme ça. Comment bango oyo baosala misala bazokipe te ke baza bajeune bakoti mpenza ntina terase merci naosisa kaka donc ça se passe comme ça avec les amis de Guy Luando ah eza na côté babandaki au monde ekomi mais de préférence yango ah ekomi déjà propre awa ekomi déjà propre donc bakisi wana oyo bootomona kuna bonjour papa nakozwa bino moke namoni bino awa bokiti mpenza na kati ya terase bokipe ki jeune na bino te ki bogar te bokiti elo nini epuse bino bokita ntina terase mpona kosala mosala oyo eloko epuse biso eza vraimen makanisi ebele eza komema mopeto na niveau ya Kinshasa surtout bapoto oyo vraiment eza esika moko vraimen ya monene makasi na kati ya capitale yango to se décidaki ke lelo osalongo esalema
parce que le bloc microbe est tellement makasi. Si vous pouvez sentir, on peut même qui ces années. Oui, na monde ba qui si. On peut pas être qui ces années pour désinfecter à nous. C'est que dans sexe nous sommes dans le poufa. Les amala makasi. En tout cas, c'est un peu ça. Ok, papa, s'il vous plaît, encore le bâtard un mot. Tomonio, oye, ozo kitati na terrasse, trop jeune, beau, occupé, qui garçon. Et là, on est poussé, car pour accompagner le ministre, il démontre un simaro. Non, même pas en fait. C'est juste vraiment pour remercier le président de la République parce qu'il promettait à travailler dans les jeunes. Alors, à travailler sur les jeunes, il a juste pour nous, sa propriété à Kinshasa. Kinshasa est la capitale de miroir à RDC. Pour il faut que moto sangana, pour ça pour qu'il dossier. C'est pas dit que non, comme ça, étranger moi pas ça la vision. Avant étranger ça il faut que volonté. La volonté, tout ça là pour c'est le livrement. On remercie son excellence le ministre Guy Londo, na confiance soit fait sur la jeune pour soutenir et tirer aussi. Ok, merci beaucoup. Donc baotika kaka basali ntango awa te basombi basak donc nde bazolongola yango bazotia yango mbamo na basak oyo bozokende kobaka yango mbala moko na poubele eza te ke etikali awa po bati mosusu bazalaka batiki ekozonga me bango baye na basak bozomona deja baye na merci bien makasi Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali
boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.